qui artiste abimisa la biso tokos de l'artiste Fally Ipupa, mais réduction est créé problème parce qu'il y a des gens au balbi de réduction ils ont l'accès que tokos de et simba quitté il y a un l'artiste alinga réédité album naé lokutama bete eza kaka ba acoustique ya lepat ya faire na nino na l'égard de moi na quelque nzembo na moni ya Inosa mais mingi acoustique en tout cas acoustique ya le padre awa donc batu nyonso babeti yango beta na Google na YouTube beta ndako ya le padre e komona na YouTube siko beta ndako ya nani oyo ya Robino Mundibu okomona yango ya kutalika so okomona yango papa omoni makambo tozo sala ko donc ba congolais il fallait tozala 2020 mais bazo kosa kaka biso soki obeti ndako ya le padre soki obeti ndako ya papa chéri e komonana soki na lobby toloba Fally na koloba na yebi te mpo na moni te mais frère aza na ndako na yebi ndako na ye natalaka yango na yebi namoni motoka na ye namoni makambo azosala ebisanga ministère na Congo akotisa 30 millions na jour moko azate ah Willy Mani tika oloba boye azala te ndenge nini azala te ndenge nini papa oyebi 30 millions de dollars mon frère totika lukuta en tout cas la congolais bakosala biso makambo tozobona mais l'artiste Aigle a uta ko sala tournant na États-Unis wana totika biloko wana rayo papa tomoni Michael Jackson akufi awa bamise kombe bakei kuna voilà Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo. Voilà, merci beaucoup très chers internautes, bienvenue dans votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV. Otolobaka vite so wapi na nenga mukete. Je dis merci beaucoup na bandeko nyonso balinga héritier ibula muya kana bango nyonso après job poster ezalaka ndenga ozumo vie mbuta mwini bakoko ya lunda. Pourquoi pas na Willy Moni na PC Bambote depuis les États-Unis. Je dis encore merci à Shadrack Mokonzi, garçon de disque toujours Oasis. Donc merci beaucoup à Drisha Motomètre Bebazi Beba Tchafoué Omonayango. Je dis encore merci à Mokonzi Mboka, le tout puissant champion Adol depuis La Rochelle. Pourquoi pas à Pascal Morabanona. Ah, motema Ginette tous ces vos bazalaka ensemble na Marcia Tomati moi c'est pembe na kata Canada. Je dis encore merci na bandeko nyonso balinga héritier ibula babi lelo toko beta masolo to yeba makamba potongo pe ezo beta batumito artiste boye banité artiste boise internationalité artiste boye c'est pour cela moi héritier ibula na benga pe artiste o vivara na États-Unis a expliqué biso moi quelques détails parce que ton yeba pe musicien local na musicien international ezalaka ndenge nini ndengo nga héritier ibula na tima yimbangu to zola bino vraiment muto azali bana mboka yebi pe makama muziki ayebi nete ko développer coach Emmanuel Kalonji mama Fanta Fofana bibi Shumo motema Cédric Makela Blaise Ntimba jogo na biso depuis Thaïlande pourquoi pas Damo Bolingi Naomi la japonaise. Tous ces lissoyi on est ensemble donc. To beta masolo to yeba j'ai anguza ndengenin. Directement na do ben invité na ngai to banda na mbamo na ba question parce que makambo beba na ngoka rapport. Ba te belé bazo comprendre te ndengenini j'ai ango elekaka donc ndengeni makama musique ango etambolaka donc. To do ben invité na biso pour to kotane vraiment en détail to sola na ye par rapport na ba question auto na ngoto reposer donc je crois ça déjà en direct na biso na PC Mbalamon na habité bien bah bon bonjour Willy Moni. Bonjour frère héritier Boula bonne kuna ouais biso kimia oza vraiment en direct ya Congo Température bandeko ba Rolando na c'est déjà photo na yango na déjà ebimi oza en direct na Congo Température bandeko ba Rolanda yo boni kuna na États-Unis.
biso toza bien kaka malili oyebi poto oyo malili donc akosakana te mais makambo nyonso pepele ya naza na ndako navandi na ndako kaka tozomela bati awa ya bamindele oyo. Voilà, ozomela ti oza en direct ya Congo Température bandeko bakolanda yo. Par rapport à la musique na biso ndenge za ko évoluer depuis to bandaki confinement 2020 na to koti 2021 musique na biso ndenge za ko se comporter. Et merci na question sikoyo awa en tout cas depuis to banda a corona siko musique ebeti awa en tout cas to na ebite lokuta mabete eza kaka ba acoustique ya faire na nino na l'égard de moi na quelque nzembo oyo namoni ya Inosa mais mingi acoustique en tout cas acoustique ya le padre awa donc batu nyonso babeti yango na nzembo wana ya corona betaki esalaka bien esali bien po oyo ba corona oyo eza bien au pesa batu mobilisation po bayoka bayeba ke corona oyo il fallait obatela. Voilà. Ok. Willy Moni a ozana bosolo na musique a balobaka vérité. Na yebi place oza tomboli da maboko na likolo. Donc oroloba rien que la vérité parce que olobi na biso ke oroloba rien que la vérité. Olobi na biso ke musique oyo landi na États-Unis mobimba. Oyoti regarde-moi, oyoti Inonce B, ba musicien ka oyoti bangwana. Ya en tout cas na pendant corona oyo. En tout cas esa acoustique ya faire na regarde-moi wana. En tout cas wana we naza d'accord nango po totali ba musicien ba mususu ba bandi ko betango mais acoustique wana la musique en tout cas la musique acoustique ya faire gola ya liboso et la musique ba tout makasi. Voilà, merci beaucoup. Bon, tant qu'on est rapidement, par rapport il y a hommage à Ahmed Bakayoko prestation il y a artiste Oba Lekaki, tout le monde a dit l'artiste Sidiki Diabaté, tout le monde a dit Johnny Aldepa Lekaki et Alpha Blondy plutôt Lekaki, tout le monde a dit Nani, tout le monde a dit aussi Eglepa Lekaki, tout le monde a dit aussi Kofi Olomide Oyo Lekaki vraiment sur scène thème. Bachaki extrait ya nzembo o ayembelaki Ahmed Bakayoko na ebité concernant hommage wana Ahmed Bakayoko ndenge prestation lekati o trouvaki yango ndene. OK, likambo wana en tout cas ameza bien mutu soki akufi o lendre image na ye c'est bon mais en tout cas pour ngai na sepe na ngote na moni ke eza hypocrite oyebi ba mission na biso en tout cas biso to kamaka et OK ba kei kuna eza bien eza problème te ba kei kuna siko problème na zo mituna ngai boza na mission kana bino awa akufi nani frère Papa Joski akufi kaka na kini wana na moni na ka mission moko akei kuna omoni eza passé en tout cas ba congolais na habité nazo toujours comprendre te siko yo na ndako na yo mwana na yo azana nzala ozwi lipa wana okei kopesa mwana mususu ata na bible lobi bandana ya ndako na yo ava osala ndako na mususu siko yo mutu na bino akufi kaka na kati kuna kaka mutu wana eza pe Papa Joski omoni apesi nyonso po apesi talent ozomona mbongo ezalaka toujours mais tala wana esalisa yo ozwa mbongo ozomona siko soki oza na tala osali tala wana ede yo kozwa mbongo siko Papa Joski ayimbaka na bamisi ebele eya makambo ezokamisa biso bakongole toyebi te baza ndenge siko bamusicien okei kuna na Côte d'Ivoire c'est bon okei korendre image c'est bon mais na ndako na yo c'est ça le problème. C'est ça le problème. Siko tozomilingisa makasi libanda mais na ndako na yo yote. C'est ça le problème. Bon makambo ozosala eza bien te okei na ya kosala kotala mutu akufi kuna c'est bon mais na ndako na yo mutu akufi ata yo moko ngai naza na mutu na ngai na ndako na ngai akufi
tolo ba grand ngai akufi nabima na grand nabima pa matanga na grand ngai nakende kotala mutu frère na ngai côté mususu eza na sens te. Donc pour na yo ozo partager avis te ya ba artiste o ba kendaki ko rendre ya wana eza hypocrite OK totika biloko wana ezo edenga biso toza wana Amerique toyebi ndenge ba musique ya Amerique ya itambolaka ba Jay-Z ba Snoop Dogg ba nani omoni soki mutu asali mabe batelemelaka ye o musicien azalaka na force wana ya parole ozomona musicien aza musicien soki alobi bato bayoki o message ezopesa bato ezokota bato sikoyo na sepe nango te eza bien te voilà tiki mutu akufi na ndako na okei kote mosusu eza bien te wana eza hypocrite. OK merci beaucoup wana baza ba hypocrite wana selon Willy Mani a sepelité vraiment na bandeko ndenge batikaki ebembe ya papa na biso Joski tellement ba programme salami pena noté Willy Mambu Willy Moni ko juger bandeko bongo te programme salama na noté c'est pour ça ne ba kendaki nde kuna parce que kuna déjà programme salama ki siko to moni shaka ko ndenge ni to moni musaka ndenge ni c'est ça le problème eza programme eza problème te problème eza soki oyoki makambo esalemi mpona musicien ndeko na yo papa tomoni Michael Jackson akufi awa bamisien kombe bakei kuna voilà ozomona programme te kei ko dans la famille olobi mama mes condoléances otiki kaka 5 minutes 10 minutes sikoyo okei kuna na Côte d'Ivoire kosala makambo mosusu papa eza motema mutu ifale azala na motema nayebi kongole fale tozala na motema bolingo eza te ata na poto awa makambo kuna na kini eza awa na poto c'est ça le problème. Voilà merci beaucoup donc nasir wana tolongwe na mboka Côte d'Ivoire tokoti siko tobeta masolo ya musique na biso ndenge za ko évoluer par rapport ya yo via ya ba makambo oyo za ko leka na musique na biso. Question na ngai liboso ya mibale zali repesa biso signification ya musicien oyo aza local na musicien oyo aza international tant que un artiste. En tout cas makambo ya Congo eza makambo biso totangi awa nayaki awa na Amerika naza mwana moke nakoleli awa sikoyo international elingi koloba nini international eza mutu abimi na Kinshasa akei na Congo Brazza déjà eza international po Congo Brazza eza pays na ete Zambie eza pays na ete sikoyo ngai nakamaka international wana tozoyoka en tout cas bato ya Congo soki otali ozomituna bato aba donc bayebi na mot international bayebi yango te c'est ça le problème mais bazomibenga bango moko toza na mayele eza mutu soki abimi na Kinshasa akei na Zambie déjà aza international po bazambie kuna balobaka anglais balobaka na kizambie ngai naza na koli na Zambie na Lusaka nalobaka Kinyanja nalobaka Kibemba nalobaka Kitonga nakoli navandi na Zambie donc depuis 97 to 2000 naye na Amerique na 2000 nazaka mwana moke siko Zambie wana na Zambie balobaka chiruba na Zambie te kaka monoko ya Zambie c'est-à-dire soki obimi na pays na yo okei na frontière ya pays mosusu déjà oza international. OK côté kuna langue ozoloba na langue balobi kuna eza des choses différentes c'est ça. OK c'est ça. Voilà merci beaucoup. Merci ko lelo oyo ba musicien na biso bakomi ko bomana. Est-ce que Michael Jackson to mona beta ba musique Michael Jackson aluka batu po basala na featuring ou bien batu nde ba approcha Michael Jackson po azalaki grand? OK so eza ndenge natala featuring eza ba catégorie ya ba level c'est un level na lingala koloba na lingala po dans muto za likolo like dans le level. Okay. So eza étape ya likolo na étape ya succès. Okay. Des différents. Ozomona sikoyo soki ngai neti ngai awa. Yo bato mosusu bayebi ngate ozomona.
siko soki na tali na mikolo oyo Innocent aza likolo ozomona. OK. Innocent aza likolo siko soki na sali featuring na Innocent ekosala bien po bato mosusu bakoyebanga bato mosusu bayebaka nga te bakoyebanga ozomona. Voilà. Eza côté ya eza pas deux parties level bona succès ozomona. Sikoyo mutu soki ayebani déjà asali featuring eza komatisa siko tozwa exemple Mike Jackson abengi Diamond tosala featuring siko nani azozwa succès ya mutu nani toyebi ke Diamond bakozala succès ya Mike Jackson te ozomona. Ouais. So there's maka ta mosusu eza featuring osali yango po bosali po eza botala donc voix na bino obotala ndenge muziki ekokende ozomona. Siko soki ngai nalingi natali mutu oyo topesa exemple Frère Gola en tout cas voix na ye nalelaka na voix na ye makasi ozomona nga naza na succès na ngai soki namoni ngai te nazalaka fani ya lepade donc susi wana ya koyemba na ye epesi nga elengi ozomona. Eza mpo nasala na ye mpo na succès o mpo na mbongo eza mpo azala quelque chose nalingaka yango makasi soki nasali featuring na ye ekosala nga bien eza neti mémoire na regarder mémoire wana ozomona. Voilà. OK, merci beaucoup. Na ndenge explication pesi. Bon, lelo tomoni ke artiste mosusu pe ndenge évolution qui artiste abimisala di biso tokos de l'artiste Fally Ipupa, mais réduction a créé problème. Parce qu'il y a des gens au balbi qui réduction ils ont l'accès que tokos de et simba quitté, il y a l'artiste alinga réédité album naé. Bon, je ne sais pas, étant que vous avez artiste et musicien, au Rolanda biso soki obimisi opis moko que esimbi, est-ce que au rosala ngo réédite ou bien et rosala ça dépend ya producteur à mon que opus type auto bimisa keza bien to bandela ngo to bakisa babiloko ezangaki ou bien artiste moko a proposé producteur tant que yo za musicien rolobani. OK, problème ezaka eza ndenge nini? Omoni makamba musique frère ezala makambo ebele. Ozomona makamba musique soki tala ndenge ba Tanzanie babetaka musique. Tala topesa exemple Inosbi abimisaka album te abimisaka kaka nzembo moko ozomona. Mais nzembo moko soki abimisi yango soki okompare nzembo moko ya Innocent tozwa neti yo pe. Siko compare yo pe zwa na nzembo toloba nani zwa nzembo album nyonso ya nani oyo ya toloba Abraham ya wenge BCBG ndeko wana siko zwa nzembo moko ya nani ya Inosbi comparé na siko en tout cas nzembo moko ya Inosbi o comparé na album mobimba ya musicien mosusu na Congo ozomona différent. C'est ça les différents. Siko po premier Congo eza ndenge nini eza soki obimisi bato balobi esimbi te siko awa na Amerique soki moto abimisi nzembo makambo ya kosimba te ezalaka te po bamusicien baza na badroit na bango obimisa te okozwa mbongo tika napesa exemple tala Asha abimisaka nzembo neti azalaki kobimisa avant ozomona mpona nini sikoyo Asha azosala mbongo koleka na ngana naloba nini awa sikoyo donc azokotisa mbongo ebele po azosala neti soki bazala ba mariage ba conseil nini babengi o toyebi Amerique soki babengi okobeta nzembo papa eza ba dollar ya kosala te donc ba mota tozo compter ba mota banda 30 millions kokende siko yebisanga ministère na Congo akotisa 30 millions na jour moko azate Willy Mani tiko loba boye azala te ndenge nini papa oyebi 30 millions de dollars mon frère totika lokuta en tout cas ba congolais ba kosaka biso
Mais l'artiste Aigle a été au sala tournant aux États-Unis wana. Papa soki na ndeko na ngai omoni ngai naza mutu wa kumilakisa te mais soki na filmer ndako na ngai na tindi video okokama ozomona biso toza na Amerique sikoyo oyebi na Amerique awa soki okei na compte ya chaque star bakoyebi okotala na Google ngai na kotindela link wana tala chaque mutu na président Obama okomona mbongo monta ya mbongo aza nango na internet na Bill Gates je crois Nathalie parce que azalaki na 86 billions de dollars ozomona aza numéro 2 na ba homme d'affaires na makambo ya dollars sikoyo yo yebisanga Fally Fere Papa Chéri binada mutu na le livre wana fort sikoyo yebisanga kende na internet omona sale na bango okomona ngo te. Voilà. C'est ça le problème. Siko ngai na taper bango siko na ligne. Siko awa soki na lobby totala toloba Fally na koloba na ebité po na monité. Mais faire aza na ndako na ebi. Na ebi ndako na ye na tala kango na ebi. Na moni moto kana ye. Na moni makambo zo sala. Ozomona siko Bible lobby okomona okoyeba mutu ndenge azotambola ndenge azoloba na makambo azosala. Donc yo ozo signifie biso na bia Willimani yo oyebi ndako ya Fere oyebi mituka Fere omona yango mais siko oya ya Aigle omona yango te. Papa biso toza na Amerique internet eza pamba biso totala kabino poto to bimisa ba stress wana eza koloba mabe ya mutu te toloba ndenge makambo ezali. Voilà. Soki na koti na Google be na bengi Jay-Z nakomona Jay-Z azana na makambo naye soki na beti nani oyo nani Davido nakomona makambo naye siko beta na Google na YouTube beta ndako ya Le Padre ekomona na YouTube siko beta ndako ya nani oyo ya Robino Mundibu okomona yango ya Mutalika so okomona yango papa omoni makambo tozo sala ko donc ba Congolais il fallait toza na 2020 mais bazo kosa kaka biso soki obeti ndako ya Le Padre soki obeti ndako ya Papa Chéri ekomona na ya Kofi okomona yango siko beta ya Fally okomona yango babeta ya nani? C'est ça le problème. Babeta nani? Beta ya Fally. Bota na YouTube beta ndako ya Fally beta ndako ya nani ya Robino Mundibu ya Mutalikasu beta ndako ya nani ya toloba yete po ekomona na mabe ozomona nazo bango na po nazo kotela mutu no eza réalité. Voilà. Ngai po na vandi soki obeti ndako na ngai na YouTube okomona ngo. OK. Willimani tokende mais par rapport lelo est-ce que aujourd'hui par rapport à ba followers na ba nombre de vies au lelo komi ko ningisa mokili awa na Kinshasa est-ce que tu ko comparer nani loko akanza aleki non plutôt Aigle aleki loko akanza na ba followers na nombre de vies papa otika biloko wana ba vie biso tozotala ba vie te tozotala musique tozotala tala ya mutu sikoyo omoni makambo mosusu ko siko toloba bongo toloba neti bongo nani Chris Brown abimisi YouTube moko na kotindela link wana soki tosilisi eza na ba vie donc akosakana te siko okokompare Chris Brown na Michael Jackson mudele soki obisi ako bamba mbatawa Jackson wazaba papa koloba makambo wana awa te o risque okende na prison toza na Amerique papa makambo mosusu awa basalaka makambo wana kuna po eza Afrique baza na badroit bayebi badroit na bango te tika napesa yo exemple moko omoni bamisio neti bafali bafere gola soki bazalaki awa na États-Unis bakozwa badroit na bango soki opesi badroit na bango te bakangi yo ozomona papa moto azosala na gouvernement bakangi ye problème ya bamusicien na biso bayebi badroit na bango te mpo bazalaka na nini na
na bosa ni loko bazalaka na kobanga. Voilà. Soki ba lobby gouvernement eko boma bango ko sala papa. Eza droit na yo. Acha bazo vanda bazo sala musique te. Mais soki ba ebisi yo monta bazo zwa. O pays oyo papa pays oyo eza poto. Sikoyo to kende na question na yo. Papa soki omoni ba lurwe wana ba nani ba Chris Brown wana ba pesa respect ba Snoop Doggy Dogg ba pesa respect ba Jay-Z ba Jay-Z ba funguli nzela siko soki ba pesi bango respect batala na ba kanai na bango baba côté moko ba sali ba egima ba bundani meba soki problème côté moninga omoni bango nyoso ba yaki ba ye ozomona sikoyo Chris Brown wana ba Snoop Dogg wana ba pesi nzela ba Chris Brown so que Chris Brown wazo la musique lelo o batali ba Snoop Dogg c'est-à-dire ata bazana na succès wana mais ba Snoop Dogg so ka bimisi lelo tube et cause la génération pour tube wana pour ayebi secret ya musique net va les pas so ka bimisi nzembo papa donc batu wana ko ba yebi musique ba papa chéri ba Kofi Olomide batu wana bayebi musique mon cher ata olobi batu bakoloba ona bango mabe po bazo sekisa yo mais na mutema na bango bayebi ke vie papa botika ko voilà totika tokomi kotende tokomi kotende vraiment na suka émission na biso na nina bakisa question moko lelo tomoni monde ki journalisme ezana ba journaliste msuto ba chroniqueur mususu o ba komi kokota vraiment ba vie privée ya ba musicien kotala bandeko musune bazo finga faire rigolo à la télévision ko finga voir même na mama botaye et tant que yo artiste Willy Mani aujourd'hui kolobani eza bien te frère makamwana eza bien te omoni ngai na pesa biso exemple moko omoni artiste azalaka mutu il fallait respecter po makambo bayembaka mosusu bato mosusu ata bazana ba stress na bango ekiti ozomona ata nzembo moko yoki ngai na lokuta mabe natala des jours les garde moi ebimi na mosala na ngai na mosala na sala ka mosala mais tozala mondele moko alingaka yoka ayeba français ozomona tangu nzembo wana ebimi ayaki alakisi nga nzembo ozomona na kamwe mundele oyo ayebi nzembo ndengini siko banda wana play nzembo wana na yoka nzembo wana epa ya mundele les gars de moi wana papa na ebisio mundela abeti nzembo wana na moni mai ya miso ekiti na mundele mai miso na bia mai miso na ebisio mai ya miso mai miso ekiti na mundele balobaka faire rigolo na poto ayebani te papa ngai na ebisio soki olingi soki oyebi anglais nakoki kokende na mosala na ebisi mundele wana aloba voilà mundele aleli na ebisi wana ni majo ayebisi nga soki na yoki nzembo oyo nakanisi donc eloko moko ekomelaki ye na mwasi na ye ya soki ayoki nzembo wana donc ezongisela yaka ye maloba epa ya donc côté ya mana ye mosusu voilà wana mundele so atuni nga expliquer nga nzembo ezoloba nini siko na expliquer papa mundele wana ko banda wana ti lelo taka nzembo ya Congo omoni makambo mosusu soki tolobi okoteli mutu non te eza na nzembo ngai nazoyebisa yo vérité soki nayoki regarde moi wana papa nayokaka malili na donc malili na nzoto voilà oyokaka malili na nzoto siko par rapport ya comportement ya ba chroniqueur ndenge baza kofingaka to mona ba kofinga faire rigolo oza patrimoine na mboka oza artiste o salaka pe fierté ya mboka na biso tu pourrais dire quoi sur ça eza bien te pour ba journaliste bakoki kosala makambo wana journaliste azalaka mutu apesi information soki obandi kofinga mama ya mutu na TV eza bien te po oyebi ba mama babotaka biso omoni mama azalaka na mama nde mutu azwaka vie na biso voilà soki balingi bakabola biso wakati nini wana tokabuli na mère mais mère aza mutu nde azalaka na vie ya mutu okay siko yo okei kuna obandi kofinga mama papa
papa ata na Biblia ko Nzambe ayokaka mabondeli ya mama koleka na biso. Soki mère wana leli okozala na libabe na vie na yo ozosala eza bien pona na mbongo mais yebaka libabe wana ezo partout ezokende pona na yo po mama wana akoki kozala koko siko yo ofingi koko ya mutu. Voilà. Mama ya mutu asali musique te papa tika na ebisa yo ezalaka jour moko awa na Amerique omoni jour wana Kobe Bryant akufi. Kobe Bryant akufi sikoyo Oprah oyebi Oprah. Oprah koti na TV abandi koloba mabe ya Kobe Bryant. Oyebi nani atelemaki ba Snoop Dogg. Bafingi ye ba ABC ekeba tokoya na ndako na yo tokotela na ndako na yo. OK. So ukofinga mama eza bien te. Wana eza bien te, il fallait wana en tout cas frère eza bien te. Voilà. OK, na libabe. OK, merci. Ça bien na mokili po bato bapesa yo lokumu. Non, na moni ke opposé to oni eloko na linya lo bato tozala bomoko. Eza bien te kofinga ba musicien, eza bien te po oyebi ba musicien wana ozofinga bato mosusu bazalaka na miso na bato wana. Siko lobi okofinga musicien wana jour moko okolinga moto aide yo. Siko Nzambe a tourner page alobi likambo zoluka il fallait okende epa ya musicien wana po vie oyebaka vite. Vie ezalaka lelo ya yo lobi ya moninga. Ozomona sikoyo ofingi mutu wana sikoyo Nzambe asali makambo au contraire likambo zoluka eza epa ya mutu wana sikoyo okokende po epa ya mutu wana ndenge nini ofingi ye deja. Mais so eloko nini so eza bien te eloko nini okosenga na ba musicien na biso bazalaka bomoko ya en tout cas bazala bomoko po papa na ebite balobela ta na Congo ko balobela ta na Congo bayemba ta nzembo po Congo toyebi makambo eza bien te ata tozokanga mitema mais eza bien te mais tozala ba famille kuna nazoya soki Nzambe a permettre nga nakoya kuna. OK. Bazala bomoko ba idée bomoko bazala ensemble et ça la bien baza famille papa batika biloka ya koswana swana eza bien te. OK. Oyo eza Nzambe biso nyonso tokotika ngo bakufuri akei. Voilà. Wa Tanzanie wana akei. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission na ebité soza na moi bato ko dédicacer soki baza so bazate dans to clore na biso émission. Na remercier yo. Merci. On a pesi mbote na vie na ngai kilezi na ebi aibi ngate mais na pesi mbote natala ka ebele sikoya nazotala natala ka makasi po nazwaka ba idée mosusu epa ya ye kilezi na pesi mbote vie na nga Fisto Frapp. Na pesi mbote Bogard de la presse. Voilà. Po na pesi mbote na nani Gouve. Voilà. Na pesi mbote vena nga Mosaka Saka. Voilà. Na pesi mbote. En tout cas merci na nyonso sali. Toko banda kosala ngo kosala bien. OK. Po premier ate toza ba frère soki likambo ezali tindanga voice o tindanga message to OK. To partager. Voilà. Together. Voilà, merci beaucoup together. Merci beaucoup na bande nyonso bazoki tant ko landa héritier Ibula. Muyaka na bango nyonso wana ezalaki Willy Mani oto ande ko soane na mboka États-Unis. To boy ko détailler aza na état nini. Non, na mboka kaka États-Unis. Aza artiste, musicien congolais évolue na États-Unis. Donc merci na bande nyonso bazoki tant ko landa biso. Merci beaucoup na 3L Magique Lotis Longue le Fatenda. Pourquoi pas à mauvais Mbuta Mwini Bakoko ya Lunda, mauvais Voski depuis les États-Unis. Je dis merci beaucoup à Blaise le padre de les États-Unis. Pourquoi pas à Djogo Timba, Blaise Ntimba, Djogo Nabiso depuis Thaïlande. Je dis encore merci beaucoup à Adamo Bolingi, PC Nabiso Mbote et pas à Djogo Nabiso Bolingi Pani Babi Kalamite Toro vivre. Donc merci beaucoup na Pascal Morabanona, sponsor privé héritier Ibula. Pascal Morabanona, Motema ya Ginette et tous ces vous. Merci beaucoup à Marcia Touma qui m'a aussi à Pembe. Depuis Canada, on a PC Bambote. Shadrach Mokonzi, garçon de disque. Shadrach Mokonzi Mukendi, garçon de disque. Oasis toujours babi, ba consommer un album ya
Adolphe de Mingezi, pièce contre pièce. Tiré Nzembouane Zana Oasis, ya Chatal Kemou Kenze Kosala bien. Je dis merci na bandeko nyonso bazwaki temps kolandanga, pourquoi pas Dali Iboula Maman Mokonzi, la reine de mon royaume. Merci beaucoup à mon ami Star Wezi Kema Achar, donc c'est qui sera battu belé na libanda ya mboka tout na PC mbote na assistance à Kitoko. Merci beaucoup na Mouzena Sima caméra na assistance Elvis Pocho. Merci beaucoup na Hervé Bossitan Penne, faut sentir veut dire vraiment tout le mot, donc na montage, je dis encore merci na bande de so bani hérité ibula bo porter nga rigueur te ça n'engage que les messieurs là l'artiste ngaité a pesi ba explication et puis bo comprendre par rapport à langage nenga za koloba ya langue akenda États-Unis age moko ya mukie donc ya moni mo lingala ba ko forcément mukie ko zonga mo lingala ba anglais ne le ki soto bandaka anglais ngai na yo emsonga to zaka na ba difficulté to monani soki nzambe azongi na note play. Monatie botalelanga Congo température ya Maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo température eye na mopepa sika ya tobina e Congo